Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Bandeko nyonso ba amoureux ya bonne nouvelle du royaume oyo wapi vraiment etombolaka kombo moko ya sponsor officiel. Voilà, Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, ezali vraiment pona ngai esengo makasi mingi ya ko mona bino lisusu ndenge to prometaki yango. Tant que ça qui présentation il y a plateau miracle que par la grâce de Dieu donc reprendre vraiment ba émission na biso vérité ou réalité na mois de décembre. Et ça na bande ko ebele bobenge mes frères Fortune, frère Fortune, frère Fortune. En tout cas, c'était quand même important ya ko sala auto sala qui na site wana oyo vraiment je crois que na le cas qui plus de 4 fois et pas il y a ndeko Glody Diasuka pour nous repartager parole donc na tenir compte il y a ba encouragement na ba remarque na bino donc toza censé il y a kokende partout ezala ba site o eza chrétien ou non chrétienne commercial ceux qui portent efungwami pour atteindre un grand nombre ya batu. Je crois que apôtre Paul aza koyebisa na Timothée, que l'occasion soit favorable ou pas, prêche l'évangile. Donc, encore une fois, merci et mbote nabino partout où vous allez vraiment connecter nazo komona kuna déjà na kati ya Londres, na kati ya Suisse, surtout na kati ya États-Unis. Voilà, je vous aime tous. Le frère Charles, que Dieu te bénisse pour ce grand travail. En tout cas, tu as vu que grande récompense nabiso toza kozela yango et pas ya Jésus-Christ de Nazareth. Donc pour na ba mingi oyo baye ko découvrir vérité ou réalité kala mingi te bozwa ki opportunité na lingala vraiment ndenge to lingaka libaku ya ko meka ko comprendre moi mukie vision nabiso. Et voilà donc vérité ou réalité eza émission oyo tozali ko dénoncer, tozali ko exhorter, tozali ko enseigner, tozali ko prêcher, tozali ko partager parole selon ba directive ya sponsor officiel Jésus-Christ de Nazareth. Ndenge na ute ko lobane bandel ke ndenge to prometa kibino par la grâce de Dieu. Voilà, petit à petit Dieu nous a vraiment béni avec une voilà jolie caméra. Donc tozo benga yango mama na etumba, et petit à petit toza kobunda na lisungi ya molio mosantu tokozonga ka lisusu pona kopesa ba programme ndenge to kobanda ko évoluer. Donc pona tranche ya lelo eza vraiment spécial parce que voilà, depuis to kataki ba émission, ça fait plus de 4 mois avant to mekako stopper na vérité ou réalité zala ki na ba émission ya suka oyo to fila qui vraiment je crois na 5 voilà numéros. Donc partie 1 2 3 4 tina 5 thèmes oyo to lobela ki zala ki confusion dans l'église. Na ba invité au bazala qui dispo comme les frères Medar Mbonde on a pesi vraiment mbote ebele bandeko ebele pe surtout na Belgique bazako tout nandeko Fortune boni frère Medar boni frère Roy. En tout cas par la grâce de Dieu ba serviteur de Dieu mingi oyo to yambaka na ba émission na biso précisément ngai na vérité ou réalité bazali vraiment en forme et ndenge to reprendre boye par rapport il y a besoin et nzambe a permettre que ba banda lisusu ko défiler moko sima ya mususu na motivation moko kaka pona ko édifier libota ya bana na nzambe. Donc émission à lelo en tenant compte il y a ba encouragement, ba critique, ba remarque, surtout ba question. Par la grâce de Dieu, na ressentir vraiment souci à peuple de Dieu. Voilà pourquoi les lonenge bomoni ezali titré wana. Quelle est ta motivation? Donc te repartager vraiment malobananza benga inabino pendant quelques minutes
et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Donc déjà vous comprendre que première partie oyoyo eza juste pona kolakisa bino ete Nzambe aza koyoka mabondeli na bino yango abateli frère Fortune Kino mokolo na lelo to poster lisusu émission oyo to reprendre vraiment avec force grâce à vos prières parce que la grâce de Dieu est disponible tango tozali kokita ensemble na bino kosenga faveur na ye azali komonisa yango na kopesa biso nzoto kolongono et puis voilà na ko pourvoir na oyo nini ezali comme ba besoin côté technique pour que voilà musala et salama na qualité ya malamu et to atteindre les sous un grand nombre ne bomonaki déjà émission moko oyo ezalaki comme essai ya traduction ya anglais et par la grâce de Dieu je crois que Nzambe akopesa lisusu ndeko Charles Makas et on aura aussi voilà on ne peut pas tout dévoiler mais je sais que le Seigneur nous fera grâce. Avant peut-être tout les cas na partage na biso ya lelo, quelle est ta motivation parce qu'il faut penazwa Bible na ngai pour voilà biso to lobaka te le plus important to lingarande to soutenir oyo nini voilà Bible et ebisi biso mais na kosenga vraiment na régie na ba émission auto salaki asuka confusion dans l'église loko les alaki 5 parties ce qui possibilité que vous allez beau balancer les biso juste extrait émission bimbate extrait à voilà l'une des parties parmi voilà auto lobela qui na confusion dans l'église juste ba extrait pour que esunga bandeko tozonga na kati ya ben wana place to sukaka et to démarrer na partage ya lelo le temps aussi pour ngai na changer plateau et voilà bino pe bozwa ba bible peut-être stylo pour que to partager maloba na Nzambe en tout cas régie soki bozananga ensemble to balancer extrêmement pour que e permettre biso to leka na partage na biso. Mais la fête de Pâques ne concerne pas les nations, ne concerne pas l'Église. Ce n'est pas une ordonnance que Dieu a donnée à l'Église. C'est une ordonnance que Dieu a donnée, pas que Dieu donne, mais que Dieu a donnée à un peuple précis. Et qui est ce peuple? C'est le peuple juif. Donc la fête de Pâques, selon l'ordonnance perpétuelle de génération en génération, concerne le juif. Ce n'est pas une fête chrétienne. Donc tant qu'on est non, tout le monde n'est pas juif. Mais comment avoir observé fait tout? Yo soro le binaza juif. Ndeko oyebi mbwa mesana ko yiba maki donc ata babeti fimbu motivation na yega oya okuta yega na maki na yebisaki bino ke suite faut yeba batu balingi Nzambe na batu balingi Nzambe te mutu Bible lobi ke vous ne servirez pas deux maîtres à la fois, vous haïrez un et vous aimerez l'autre. Oko linga bango nyonso mibale te. Na yebisaki bino ke bokota la motivation na bango shit na point de shit na bango eza nini. Bayaki te po ba célébrer Pâques. Eza couverture, ezali parure. Hein? Kombo ya Yesu lelo na Esaïe, tala Esaïe chapitre 4 et lobi nini. Les 4 femmes saisiront et un seul homme et ils diront que laisse-nous manger notre pain. Sikoyo do tika biso na
na maloba na biso tika biso na motivation na biso mais pesa biso kaka nani kombo na yo. Ils voulaient se servir du nom de Jésus mais ils ne sont pas avec Jésus. Au moins une motivation na bango eza mbongo. Oh. Donc on sera là au parking du Grand Hôtel le 3 avril. Payant? Oui, et il y aura participation. On fait toujours un équilibre. L'année passée, c'était gratuit. Cette année, les enfants de Dieu vont contribuer. Oui, et il y aura participation. On fait toujours un équilibre. L'année passée, c'était gratuit. Cette année, les enfants de Dieu vont contribuer avec $10. Okay. Et puis, les enfants de Dieu, ils n'aiment pas contribuer. Hein. En tout cas, quand on parle d'argent, on parle pas d'argent. Parce que c'était $20 avec CD gratuit. Mais il y a eu quand même des demandes, des doléances, oui, etc. Quelqu'un m'a même dit au parking, comme ça on fout à 5 000. Voilà. En tout cas, à moi, on m'a dit ça. Mais comme ça on fout à 5 000 au parking, quand on fait 5 000 francs, ce sont des individuels, en fait. C'est-à-dire, papa, par exemple, le frère Michel, il était là, c'était 5 000 seul. Le pasteur Atom, c'est seul là-bas. Maintenant, les grands, là, réunis ensemble. Seul. Maintenant, tout, si on fait 5, ça doit dépasser. Donc, mais bon, il y a eu quand même des explications. On s'est dit, bon, ok, nous faisons $10, mais là, il n'y aura pas CD gratuit. CD gratuit, c'est seulement pour ceux qui auront contribué avec $20. On va leur offrir un CD. Donc, venez le dimanche 3 avril au parking du Grand Hôtel à partir de 15h. On va chanter, on va célébrer, on va danser, et ce sera des moments extraordinaires. J'imagine. Je vois déjà. C'est très bien. C'est que vous êtes, oui. L'hôtel, c'est le temple. Et il nous dit que c'est vous qui êtes le temple. Alors, si nous sommes le temple, nous ne pouvons pas nous abuser des dons de Dieu. Non. Gratuité Yanzambe ezali à perpétuité. Pas que ezalaki à perpétuité. Pourquoi biloko wana eza perpétuité te? Pas que bango ba bengi yango batangi yango kuna ke vous l'observerez à perpétuité. Bango il peut pas banda ko sala ngo pe à perpétuité. Ya tango akala babanda ko betela ngo ba concert na tango ya Moïse. Kasi oyo eza en Christ. David azalaki na tango akala na tango ya sika. David oyo abetaki abimisaki ye muyembi munene abimisaki so combien de chansons to tango na psaume na bazaf. Bazalaki bayembi akala to ya siko. Bayembi akala. Mais pourquoi ils n'ont pas-ils vendu? Motivation motivation na bango ezalaki mamo mbongo. Alors bazoke ko luka mbongo qui ne peut pas diembela te na kombo ya Yesu. Bako somba na bango ba CD vide ba ke ko teka na Grand Hôtel. Oui. Bako somba baluki biloko mususu ba ke ko mais ceux qui kozwa don si réellement c'est Dieu qui vous avait donné. Merci, voilà. Donc, Bandeko Ebele, vous sepeli quand même na extrait wana. Donc, ezalaki troisième partie ya thème ya munene oto lobelaki ndenge na explikaki avant to arrêter. Ezalaki confusion dans l'église mingi voilà masolo et les kanaki na émission wana et bandaki ko concerné Pâques. Lokola naibsaki bino tozo ko partager maloba na Nzambe na thème o ya mukie, quelle est ta motivation? Vraiment to tika moment na biso ya partage na maboko na Nzambe to bondeli. Seigneur, merci pour na libaku malamu oyo o sali na biso ya kokuta lisusu na bandeko o na nzela ya internet ba oyo bazwi ba support gratuitement partout oyebi bango. Tika ete moment oyo yo tolingi kokabula maloba na yo omimonisa kati na biso. Bolamu na yo mawa na yo ebila mitema na biso pour que moko te kati na biso azala privé na grâce na yo. Joa na yo kembo lokumu masanjoli po ozali papa malamu oyo oyebi ko prendre soin ya biso bana na yo tomi kitisi na se ya ngolu na yo tondimi ete bolamu na yo ezali partage na biso au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment merci beaucoup. Encore une fois de plus, ndenge voilà, naoutai koloba vérité ou réalité dans l'église, c'est vrai eza
émission moko to dénonçaka, to exhortaka, mais aussi voilà où ils a plus important et sengeli nde to salaka oyo nzambe alingi par rapport ya besoin. Kolandisama na ba émission mingi oyo nasali na ndeko Glody, bandeko babengi na ba partage, ba prière to sali en ligne. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Donc, na Jean chapitre 6. Eza histoire moko oyo bisonyo so toyebi yango malamu to betaka yango masolo multiplication ya mapa. Mais par la grâce de Dieu, tolingi ensemble na mwangonga oyo muke mutu na mutu ayeba eloko nini oyo alandelaka Nzambe. Yango moni thème ezali titre wana quelle est ta motivation? C'est vrai, chapitre 6 eza mwa mulai, mais lokola ezali télévision toko tanga ba verset nyos tute toza kokena o ezali essentiel. Verset premier na bani lecture Bible et bisibiso. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule les suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le prouver car il savait ce qu'il allait faire. Verset 7, Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en ait reçu un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Verset 10, Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. C'est très important de souligner effectif au Bible Pessibiso environ de 5000 hommes. Verset 11, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers. Bien aimé, ce que la Bible n'a souligné, 12 paniers. C'est très important, na partage au toza kosala. C'est bien de dénoncer, c'est bien, mais c'est mieux de comprendre la parole n'entoloba qui la fois passée pour que yomoko tango ou lendi na parole vanyo sotango ekoya okoye bandenge nini ya ko résister ke ozala informer pasteur tel aza cupide, pasteur tel aza impudique, pasteur tel aza voleur, c'est bien, mais par rapport à ta foi, voilà pourquoi tozo kolobela quelle est ta motivation. Verset 12. Lorsqu'il le fit rassasier, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux. Ramasser les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers, Naloba qui a souligné, bien aimé, avec les morceaux qui restèrent. Des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, c'est lui-ci vraiment le prophète, alléluia, qui doit venir dans le monde. Verset 15. Jésus, sachant qu'ils allaient venir
l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne. Bien aimé, ndenge ute ko ba lecture ezamulai chapitre mobimba metozo ko kende na o ezali essentiel parce que mingi kati na biso toyebi déjà verset wana chapitre o malamu na histoire o ya multiplication ya mapa. Bien aimé, ndenge to uti ko tanga yango lecture na français ko sunga bandeko na lokota ya lingala. Lisolo o totangi awa tozali komona Yesu sima etuluku ya batu kolanda ye abengi ba disciple na ye tope ba yekoli na ye ayebisi bango batu o ebele oyoyo balandi biso. C'est vrai bamoni ba miracle bamoni makambo nyonso balandi, mais tokozwa esika nini ya kosomba mapa. Moko ya bayekoli ayebisi Yesu ete en tout cas batu ebele oyo tozana mbongo te ya kolesa bango, mais ezana mwana mbale moko ya mukie awa azali na mapa na ye 5 na bambisi. Bango na bango susu balobi ke non, en tout cas na etuluku ya batu oyo yo mwa biloko ya mukie wana tomoni pa elenge mobale wana ekokokate. Makomi ebisi biso ete Yesu a yebaki meme tina ya mituna wana po ye azali eyano ya nyonso ayebaki eloko nini oyo esengelaki na ye kosala. Sima ya kozwa mapa wana atondi Nzambe a rendre grâce. Bikamusi esalami. Mapa wana ezalaki 5 ekomi ebele na mbisu pe ese multiplier. Bible ndenge totangi bandeko bayebisi biso ete bazalaki environ 5000 hommes, donc sans compter basi bana. Voilà. Batuana nyonso babandeki kolanda Yesu baliaki. C'est très important, bien aimé, parce que komeka ko comparer oyo totangi na bavi na biso lelo. Yangwana partage na biso ezali, quelle est ta motivation? Tope na lingala olandelaka Yesu nini? Eloko nini muto epusa yo oya pembeni ya Yesu? Soki lelo babengaka yo chrétien, eloko nini vraiment ezali kolakisa ete ozali chrétien? Eloko nini olandelaka Yesu? Bible yebisi biso ete tangu batu oyo balie ezate ke bapesaki bango ya mikie. Makomi totangi yebisi biso ete vraiment nazana posa to nango malembe. Bien aimé, c'est très important que moto na moto azwaki lolenge ye alingaki. Donc soki yo liaka na yo mingo zaki na posa mapa 10 mbisi mitano oyo nyonso lingaki bapesaki. Et tellement que biloko elekaki ebele tangu batu basilisi kolia, Bible précisait batondi Yesu Masia ayebisi baye kolina ye et boloko tabiteni nyonso ya babiloko oyo yo natina ete mokote etikala na mabele ekende pamba ebebisama. Tango baye koliba lokoti yango bazui 12 paniers. Et 12 paniers wana na ndenge toko évoluer toko comprendre que c'était un acte prophétique. Na verset 14 Bible ezako yebisa biso na partie B na yango, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Bien-aimé, toza komona batu o sima ya kolia. Certainement ceux qui ezalaki ne keke ya lelo langage ya bakinois na ndenge basepelaki balobi wumela yo pendande mokonzi oyo bongi pona biso, surtout na moment oyo mboka na biso toza ko traverser. Voilà, moto o asali makambo boy Yesu batombolie balobi yonde penzande o bongi prophète pena nganga na Nzambe oyo asengelaki pona biso bapesi bakombo nyonso ya lokumu pona ko flatter. Na verset 15 neke totangi Bible ebisi biso Yesu a se retiré po amonaki ete balingaki batombola ye basala ye roi. Bien aimé,
na eteni ya liboso oyo totangi vraiment toza kokende nango malembe parce que naza kotenir compte ya bandeko mingi na bamama ya mikolo na bino ba oyo bozali na bacompréhension ya quelques mots français yango wana lecture na français tolimboli yango mpe na lingala mpona kosunga ngolu na nzambe ekomela bandeko nyonso mingi ba oyo toza na bango na baprovince ya République démocratique du Congo. Bandeko oyo balie basepeli babandi kokumisa Yesu balobi yonde umela yonde obongi pona biso. Suite na yango bien aimé tokomona ete mana yango lobi tangu batu fulwana baye lisusu kaka place oyo miracle esalamaki bakuti Yesu te na ba disciple bango moko bazui ba bato ezalaki wana bakatisi tina ngambu bake kolanda Yesu. Bien aimé bakutani na mokonzi Yesu yebisi bango babandi na mutuna mais mokonzi to bandai koluka yo na ngambu kuna tomoni yote Yesu Masia lokola azali nzambe azali oyo asondaka mitema direct ayebisi bango bozali kolanda ngai non parce que boyoki maloba na nzambe ni po bomoni ba miracle mais po boliaki mapa. Désormais nazali lipa na bomoi oyo alingi alia ngai oyo alingi voilà alia nzoto na ngai amela makila na ngai pe akozala lisusu na nzala te akozala lisusu na soif te. Récit eza mulahi tozoke na o eza essentiel bien aimé. Bible eza koyebisa biso ete batu wana tangu bayoki mingi kati na bango balobi cette parole est dure qui peut mutoyo azoyebisa biso tolia nzoto na ye tomela makila na ye babandi siko kasi ye kaka nde Marite ye kaka nde mwana ya Joseph mais tangu baliaki mapa na bambisi balie bazalaki na posa koyeba te mwana ya Joseph mwana ya Marie mais sikoyo ekomi ke Yesu Masia akotisa bango na dimension ya oyo ezalaki plus important et bien aimé. Bible eza koyebisa biso ete mingi balobi maloba oyo eleki makasi nani akoki ko supporter yango tolia nzoto na ye. Yesu Masia ayebi ete elekela bango ayebisi bango la chair ne sert à rien mais c'est l'esprit qui vivifie car les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bible yebisi biso ete dès ce moment na verset 66 dès ce moment plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Verset 67, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Verset 68, verset nalingaka mingi, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tomoni debi ya histoire na biso récit o totangi na Jean chapitre 6 na ndenge tozali kokoma kote ya suka na yango. Bandeko o balie metango ekomi sikoyo balia nzoto ya Yesu. Bien-aimé, bien que prenaki yango yebisi bango ete la chair ne sert à rien. C'est que je vous ai dit, mes paroles sont vie. Awawa, Simon, fils de Jonas, tant a répondu à qui? Bien-aimé, alobi était, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Or, na debi na yebisaki bino tango tozo tanga tango baliaki ba morceau wana du nyonso baramasaki esalaki combien? 12 paniers. Na 66 totangi Bible yebisi biso plusieurs
de ses disciples se retirèrent et batikalaki combien? 12. Bien-aimé, c'est grave. De 5 000 à 12 000. Vraiment, histoire eza mwa mulai to résumé yango pona kokota na partage na biso o tozali koloba. Quelle est ta motivation? Bien-aimé, par la grâce de Dieu, to lingi to meka ko comprendre de 5 000 à 12. 5 000 wana nyoso balie mapa. Balobi yonde wumela. Na bavi na biso ndenge toza boye ba sujet mingi oyo to peselaka Nzambe ba action de grâce oyo to témoignaka Nzambe. Makambo to bondelaka to jenaka mingi pona yango bien-aimé. Est-ce que ezalaka oyo ezali plus important ou soit eza oyo eza lié na chair? Bible ebisi biso l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui, lipa ezalaki utile yango bilobi pas seulement. Donc cela veut dire lipa ya nzoto ezali utile pona mutu, mais yango te mutu eza ko suffire. Alléluia, bien-aimé. Il faut parole oyo eza esprit et vie. Parce que au moment na Yesu Masia ibisi bango ke batata na bino bango bazoyebisa Yesu baliaki man na désert. Mais Yesu ibisi bango ngai nazali le pain qui est descendu du ciel. Et mingi balobi ete cette parole qui peut les supporter. Bien-aimé. Na verset 15 batombola ki Yesu. Yesu akimi. Lelo yo biso lokola bandimi na nkolo. Na kati ya ba mangomba, badadi na biso, ba pasteur na biso, ba prédication à lelo avance. Prêche papa, c'est la vérité. C'est bien. Mais tango toza ko encourager mosali na Nzambe à prêcher. Eza oyo eza ko sepelisa biso to oyo ezali vraiment na kati ya volonté ya Nzambe. Serviteur de Dieu, prédicateur de l'évangile. Tozala interpellé na verset 14 na 15. Batu oyo après avoir kozwa oyo ezalaki ya nzoto babandi ko tombola Yesu Masia, mais Yesu lokola yebaki ete wana ezali plus importante akimi nae bango. Mais lelo combien ya batu toza ko sepela na ba éloge na ba élévation ya batu. Na facilité lelo yo diable akotisi ke voilà okoki kotanga théologie olandi ba cours biblique ozui connaissance mbala moko sombi tisi ya mnene koleka siya oluki mwa kikandala moko ya pembe babulisio nganga Nzambe. Et puis inaye dadi prêche Bible bazo memela yo. C'est bien, serviteur de Dieu, mais est-ce que parole oyo ozako prêcher c'est ce qui est plus important? Bien aimé, beaucoup plus lelo nazana posa moko na biso amitu na mutuna na landaka Yesu pona nini. C'est vrai, te dénoncer pasteur tel, prophète tel, maman prophétesse tel, c'est bien. Nenge na lobaki na bémission wana autrefois que eza ko cadre na prophétie à temps de la fin. Mais yo moko sikoyo mwana Nzambe. Pona zupe ba pele belé frère Fortune oumela, félicitations frère Fortune Nzamba pambola, c'est bien. Mais yo moko olandaka Yesu na motivation nine. Bien aimé, lelo yo ezana batebele baza kolanda Yesu pona mariage. Ezana batebele baza kolanda Yesu pona voyage. Ezana batebele lelo baza kolanda Yesu pona guérison physique seulement. Bien aimé, mais laissez-moi te dire, okozala déçu. Autrefois te ute koloba yango na 1 Corinthiens chapitre 15 Bible za ko yebisa biso ete le corps est semé corruptible, infirme, mais lors de la résurrection, ekozala en pleine force. Bien-aimé, awa bandimi bazala ki ebele ba disciple
environ 5000. Mais tant oyoyo lokola nzambe Yesu Masiya a travaillé souvent na ombre avant à côté biso na réalité apesa kinanu sur le plan physique image ya o aye ko sala. Mais tant à côté na o ezali essentiel batu balobi cette parole est dure. Lelo yo évangile tozote ya bien-aimé mingi ya batu baza ko sepela na yango te balobi eza dur. Chrétienne, prédication nini olingaka koyoka. Okozala mutu kasi mokila te, ça fait du mal. Eza ko passe kolela na mutema malgré tout ce qu'on est en train de vous prêcher plaît de Dieu, mais au monde a quand même mutu tiki nae simplicité évangile ba base biblique alanda o dadi nae alobi. Autrefois to partageaki qui par rapport il y a jeune mais tala action o ya ba jeune ya lukutezo salama et toujours na batu ebele baza ko courir derrière bambiku diwana. Question toza ko mituna lelo olanda ka Yesu pona nini. C'est vraiment une question oyo emema réflexion ya mutu na mutu azala sincère na se ya mutema na ye. Parce que bandeko oyo yo mapa baliaki ndenge batombolaki Yesu eza ko voilà ko symboliser tout ce qui est lié na chair, besoin physique, financier, social. Tolanda Yesu, to tombola ye. Mais tant et maki siko Yesu explique oya mutu batika laki 10. Et quand je médite la parole de Dieu bien-aimé, Bible ezako yebisabi souhaite ce qui va au temps de Noé arrivera de même à l'avènement des fils de l'homme. J'ai dit la parole de Dieu et amen. Bien-aimé, ce qui est vrai et belé abattu belé inconsciemment bazako yebate quand bien même bakoki ko se réclamer de Christ. Mais baza nanzela ya lifelo parce que oyo tomoni awa eza réalité ya oyo ezali ko se passer actuellement lelo. Yesu soki azalaki lokola badadi ya lelo avec leur cupidité ya bofrande kili alingaki a entretenir foule oyo. Mais tango akendaki na oyo ezalaki plus important de 5000 à 12000. Pasteur guerre ozana yango lelo na ba agent ya marketing oyo oche en place eza po ba recruter batu ba ya vers ou soit yonde ozali ko pesa nourriture oyo ezali autant convenable parce que to bosanate cher prédicateur nous allons rendre compte au Seigneur na Matthieu chapitre 24 verset 45 le maître nous a posé une question. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Pasteur, Nathan o tozana yango butu moi ba kwaza de ba siner ozo salaka ezaka kapona ba destruction satanique ba lien ma biloko ya pamba. Or Bible zoko yebisa bisonin, c'est lui qui est en Christ. Il est devenu une nouvelle créature. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Mais aujourd'hui, quand nous voyons na ba télévision na biso, ba pasteur o baza côté ato yamba na yo Yesu, mais ba lien ba koko na yo ba sala, barrière grand-père, grand-mère na yo ba sala, ba alliance na bango na ténèbres oyebi yango te et lelo yo sans acte ya œuvre ya za bafoué à cause il y a ba évangile, il y a ba lien, à cause il y a ba destruction des hôtels, à cause il y a ba jeune et zanga mutuna makolo. Et peuple de Dieu, moi aujourd'hui par la grâce de Dieu au travers de ces passages, je me focalise à vous, à toi ma soeur, à toi mon frère. Quelle est ta motivation? Aujourd'hui, nous vivons une époque na confusion moko ya kosakanate. Avec mes frères, na kozala vraiment terre à terre pour na kosungana exemple mususu par rapport à makam otozo kolobela. J'ai partagé avec un frère prédicateur à Ebisingai. Ah, mon cher Fortune, oyebi que je me demande est-ce que ba sœur ba bongo la kamutema ya solo
comment moniser auto te to encadrer mais tala na dernière minute abali et tala ba bêtise salami na mariage na ye. Oui, question siko o photo nous poser ngana yo, est-ce que toza na kati ya full o ya 5000 to tozali reste ya 12000 parce que mingi ba se retiraki. Et laissez-moi te dire peut-être ozali ko se situer te miye ba te place ni ozali, mais je vais t'aider ma sœur parce que les loyo à cause ya ba biloko ezanga tina o ekoti na évangile toza komona ete ebele ya banzambe bazali ko se tromper lokola aza protocole lokola yembaka lokola salaka musala moko songolo pakala na église yango na mute suffit pour na bien aimé, mais c'est fort okozala attaché de presse ya pasteur na yo protocole na ya kendaka na yo partout sankara na ye porte parole je sais pas moi quoi, mais cela ne te donne pas l'accès devant Jésus. Tango Yesu azako kotisa batu d'intimité batu balobi cette parole est dure. Ma sœur, motivation vraiment yo okena na assemblée wana ezalaka nini? Parce que bayebisa yo ke kuna batu babalaka. Oui, mais yeba yango ke diable pe apesaka mabala. Même bana ya mabe diable apesaka na ye. Nyonso o koluka na mukili o diable azana makoki ya kopesa yo. Et après la vie éternelle. Parce que Yesu a ebisi ba disciple awa été lipa oyo ezali nzoto na ngai yango nde ezali bomo ya seko po ngai nazali lipa oyo euti na likolo. Plusieurs se retirèrent balobi cette parole est dure. Frère, tokoki koloba ebele mais na parallélisme oyo tosali yo moko okoki koyeba soki olandaka Yesu pona nini. Ça fait mal aujourd'hui bate bele ba olanda Yesu pona mariage. Oui, okoki na okobala et après. C'est pour cela yango ozomona ke bate bele ba ozala surpris, mais sœur tel abane ko gêner to matana ye mangengenge, mais depuis kaka bala ayaka li sous prière te, mais oui pour eloko abane ko landela Yesu yango wana. Mosusu mona sœur wana penza to banaka kubondela na ye makasi, mais depuis kaka bota, depuis kaka zwa musala. Pourquoi ebele ya bandeko na biso ba congolais tant bokendanga na poto bopengwaka? Parce que awa na Kinshasa bozalaki ba faux frère. Bo bandeko kangamana ba permanence po nzamba pesa bino ba visa. Et lelo ba tebele ba loba ke poto za cimetière ya ba musicien, tout simplement parce que vous êtes des commerçants. Vous n'avez pas compris que le Seigneur vous a donné les dons là pour que botiango na profit à peuple na gratuitement. Mais bolingi bo se comparer na ba musicien mukili autant bo kei poto guya monde côté libino bo moni ba chéri en couleur. Bo boaki bangunda. Aujourd'hui c'est la honte. Comment ba païen ba koyi ko banga ba chrétien? Mon frère chrétien, ta la vie na yo malam. Je vais t'aider rapidement avant de chiter. Comment tu sauras que ozali na kati ya groupe où il y a 5000, tu n'es pas parmi les restes? C'est lorsque tu pries, tu es dans une assemblée locale. Mozana chéri moko o nanu bo balanate bo kushaganae. Oui. Ozana kati ya foule. Ozana kati ya foule, tu n'es pas parmi les restes. Tu n'es pas parmi les restes. C'est lorsque ozana facilité ya kokosa pour que ozwa faveur moko songolo pakala. Yesu Masia awawa ayebisi ba disciple na verset 70. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Or il parlait de Judas. Bien-aimé, Yesu Masia mutu azako sala élection na ye, mais opportunité ezako pesa mela mutu nyonso tango oyoki. Cela veut dire ete yo sikonde ozana par na yo ya kosala ya kolanda Yesu na ndenge ya solo. Libala c'est bien, mais siko faut se poser la question, libala ngo na lingina bala intérêt ya Nzambe ezanine. Peut-être na osuksa na des témoignages oyoyo
Il y a une maman na moko ya ba province oto tambolaka na bandai ko partager na jour mususa ebisingai frère Fortune en tout cas par rapport à famille na biso toza bana basi ya kitoko ebele ndenge to bandai kokola ba grande sœur na nga mubulu nga na bandai ka ko bondela baza ko seka ngai yo pe no lingi mibali te mukolo ko bala okozana na ba difficulté boye. Mais moi je faisais confiance au Seigneur. Mibali ambongo bazo ya na ba mituka ba grande sœur na nga balobi ma sœur leki na biso libaku pona o yango. Mais qu'est-ce que cette maman m'avait dit? Frère Fortune na bane na ngotala mobali oyo soki na bali na kozala bien azana mbongo mituka mapango, mais est-ce que vie ya kibonzambe même ata fiançailles to sala vente au bal na tokobanga nzam, elle voyait premièrement les royaumes. Témoignage où je crois que et encourager ba jeune sœur ebele et puis rusunga bino bozwa décision ya solo. Et rosala rara frère moko voilà à l'époque azangaki na forme ndenge mokili balobaka abandaki na kaka ko débrouiller na mwa babiloko moko boye position ya malonga par rapport ya mibali o babandaki ko yela e ezalaki te, mais il crie le Seigneur a proposé sœur Rwana tango andimie ezalaki terrible famille mobimba batelie défi libaya balobi yo lokolo lingi kaka mobali o frère bino oyoyo oyo kutozo mona na venir te bien aimé, si tu crains le Seigneur ndima basekayo. Je ne peux pas te prêcher la prospérité, mais je te prêche la parole parce que dans l'évangile il y a tout. Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Cela veut dire yom tozo luka mariage, yom tozo luka kobota, yom tozo luka promotion, yom tozo luka nyonso oza ko désirer condition ezana no luka royaume wana ekolanda yo. Et tango sœur wana andimi frère wana babala ni famille na yebisi lokola yo bali ya ngolandika ka frère wana ezala tout na moi to mon yo to ya pa na biso yaya fufu yaya fufu yaya fufu yaya eloko boye yaya mwana belaki. Oh bien-aimé, maman wana ebisinga frère tant to balani na bondeli na lobinzambe eliki anangeze pa na yo et année on a bandeko solana ezalaki 10e année voilà ya mariage na bango depuis babalana a partager nanga et on a sepela ki aibsinga frère Fortune Dieu est fidèle depuis to balana na mobali na ngai ata chaque jour to zwaka yango ya mingi te mais na 10 ans o to sali nano to tikala kozanga eloko ya kolia te et lelo yo babota bazana lopango na bango baza ko rouler. C'est pour te dire ma sœur yo oyo yo okomi soki na 25 à 30 ans ozo tala ba petite sœur na yo ba ninga bozalaki na bango génération moko bazo bala okomi même na posa ozongela ba copain ya kala tango ozalaki na mokili die te dit arrête. Il est le maître des temps et des circonstances. Si tu fais confiance en ton Dieu, ma sœur, je te parle. Nzambe oyo asalela ki mama oyo a témoigné ki en face na ngai. Oyo na yeko partager na bino. Il est capable ya kosala yango plus. Bien-aimé, olandaka Nzambe pona nini? Olandaka Nzambe pona voyage. Même quand nous côté la ba grand ou ba voyage souka nango pe liwa ezwa bango souka ezanin. En tout cas émission oya liboso ndenge to reprendre na lisungia molio mo santo to lingaki ezala exhortation pour que même tant tozo ya ko dénoncer risque autozozwaka ezalaka bino lokola spectacle te po bible za ko yebisa biso te dans les derniers jours batu bakolinga maloba o ekosepelisa bango boyo ka pasteur tel asala ki azong sai bo c'est bien mais vina yo eza ndenge ni liboso na nzambe oza lokolo moko na kati moko libanda et nous devons prendre ces passages au sérieux de
de 5 000 à 12. Yango na Bible eza koyebisa biso le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Mon frère, ma soeur, Yesu Masia akosaka te. Bible yebisi biso ete ce qui arriva au temps de Noé. Génération wana nyonso 8 personnes bazala sauver. Est-ce que kosambela oyo kosambela motivation eza vraiment kolandaka Yesu pona royaume. Po so kolandaka Yesu pona royaume, priorité na yo ekozala sanctification. Okolinga parole o eza kobeta na mutema na yo pour que e réparer vie na yo na Nzambe. Mais yo landaka Yesu pona miracle, pona kobota, pona voyage. Mon frère, ma soeur, tu risqueras de passer à côté. Vraiment, je sais qu'après ce partage, Nzambe asungi yo o examiner motema na yo kotala te o yaza pembe na yo me nini o Nzambe alobeli yo. Je ne suis pas obligé à repasser un exemple nyonso parce que naza mutu naza limité, mais au moins passage au topesi et interpeller moko na biso. Sorti ya bana Israël na kati ya désert, soki kaka moi eloko moka muke Moïse biso tozalaki na biso na Egypte kuna kutata na captivité mais tobandaki kolia tala sikwa yo memi biso na désert na place ba to sa loi ya Nzambe bango ba se détourner ba boyi komona Kana terre promise pe ba réaliser délivrance o Nzamba sali bango baza ko se souvenir na ba makambu ya kala. Peut-être pe zalaka Kana yo soi-disant yamba Yesu, mais mibali yakala, basi yakala, kimuyi yakala, kolangwa masanga yakala, lukuta yakala, kindoki yakala, olinko tikate. Et Bible za koyebisa biso tango Moïse a kufi, Josué a continué mission. Moment moko peuple tango suisa ki mutu, Josué lobaki, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est pour vous dire, surtout bino ba marié, ozana ndaku na yo, bana mobale mwasi, bozana confiance à ba pasteur te. Beaucoup ya ba pasteur lelo sont déjà corrompus. Même nga on a partagé na bino bozwa o eza parole kozana confiance na nga te parce que l'homme peut changer à tout moment parce que tout homme est faillible. Mais oh, eza plus important c'est de croire na parole oyo to partager au chayango et comme vikati na yo et Dieu fera de grandes choses dans ta vie. En tout cas, c'était important de reprendre vérité ou réalité na exhortation oyo to bondeli au nom de Jésus. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci parce que yom te permetta ki to partager na bandeko po oyebi besoin ya peuple na yo. Yawe na makasi na biso moko to kokokate ko sala yo choix na biso. To senyi ngolu na yo. Yawe lelo to yoki to mikitisi to mikabi epai na yo. Tambola na ndeko moko na moko oyo a prendre conscience et de motivation na ezalaki be lelo yo na bondeli yo Nzambe na mawa. Omimonisa na mitema nyonso oyo ekiti liboso na yo Père et on a kata royaume en première position. Po yo zali fidèle ko permettre te obstacle et épreuve moko eleka ba oyo bandimi yo na makasi pe ekoisa bango. Ozali ko résister borgueilleux. Moto nyonso ami kitisi après exhortation oyo yawe na bomoy. Je crois que tes paroles sont prix et vie. Merci pour la vie nouvelle, nouveau départ. Oyo pesi na ndeko na ngai ya mwasi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que lelo ozu contrôle ya bomo inaye. Lisumu oyo ebandaki kozwa autorité dessus likolo na ye na kom yes lelo lokola tomboli yo yawe na bomo reine na yo na vie na ye ezali absence totale ya ennemi na bepreuve nyonso oyo ndeko batiki yo bakokutana na yango tondimi ete ezali fidèle
ba oyo bazali kotalela yo okonore bango na kombo na Yesu. Amen. Vraiment, c'était important de partager avec vous la parole de Dieu. Donc, je ne vais pas vous promettre, mais par la grâce de Dieu, tout ça, qu'on continue l'interprétation et l'émission en anglais. Et nous avons déjà eu une nouvelle caméra, donc professionnelle. Et par la grâce de Dieu, voilà, toko bunda malembe. Na nengenza mazako sungato baksa ba appareil mususu. Et je sais que par rapport à ba programme mususu, oh, peut-être na lobité, calmement, toko, voilà, ko communiquer kaya bino yango. En tout cas, ce qui est plus important, ezali soutien à bino dans la prière. Merci na bandekonyos na kati ya Belgique. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ba vrai combattant au boza ko combattre pour na ba cause ou ezali vrai. Ya royaume, que Dieu vous bénisse. Mutumoro te abang sabino parce que notre Jésus est plus grand, plus puissant que tous les chefs coutumiers. Il y a France, il y a Belgique, il y a Suisse, il y a partout. Même il y a Congo, il y a Mozomona que tous autres dénoncer avec force. Tous autres vivre dans Mboka parce que la grâce de Dieu est disponible. En tout cas, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.